Ilana kolo Yesu olo atokati eko kina kosu kola masu muna bisu eko kina kosu kola masu muna bisu atolo eko kina kosu kola masu muna bisu eko kite olongola mate obele majila oyo ya mwana na pati obele majila oyo ya mwana na pati solo obele majila oyo ya mwana na pati oyidia tepelaki omona makila yangu elo makila ekoki osukolangai elo makila ekoki osukolangai asolo elo makila ekoki osukolangai Yesu mwana na pate okutela kila otalina nguya lelo olongola mabe ozalina nguya lelo olongola mabe asolo ozalina nguya lelo olongola mabe otemana ngaye sondina esengolelo nami moko dinalola abitisakinga nami moko dinalola abitisakinga natolo nami moko dinalola abitisakinga naye biakozonga ome mabatulaye ekunana nikolo nakomona Yesu ekunana nikolo nakomona Yesu solo ekunana nikolo nakomona Yesu. Tukutelema totanga na mukanda ya Acte chapitre 14 verset 8 à 10. Tukutana na kati na mukanda ya Bantuma chapitre 14 verset 8 à 10.
À Lystre, Munana mboko Lystre. se tenait assis un homme impotent des pieds, Zalaki na mutu moko zalaki mokakatani to atambolaka te. boité de naissance, Oyo atambolaka te kouta bomwana na ye. et qui n'avait jamais marché. Pe ye atambola nanu te. Il écoutait parler Paul. Ya zalaki koyoka Polo kosolola. Et Paul fixait les regards sur lui. Wana Polo atali misu na ye likolo na ye. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Amoni ete mutu azalaki na kondima na tina etabikisama. dit d'une voix forte, Ta gangi na mungongo makasi. lève-toi droit sur tes pieds. Telema mbala moko na makolo na yo. Et se leva d'un bond et marcha. Pe ye atelemaki pa bandi kotambola. Prions Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi Dieu des miracles, c'est toi qui fais des miracles envers nous, c'est toi qui te manifestes puissamment au milieu de nous. Et maintenant que nous sommes réunis en ton nom ici, nous avons besoin de toi, ô Éternel, que tu puisses œuvrer au milieu de nous, comme tu avais œuvré du temps de Paul. Toi, Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui éternellement, nous avons besoin de toi encore en ce moment. Que tu puisses nous ouvrir les yeux, que nous puissions te voir, que tu puisses nous ouvrir les oreilles, que nous puissions t'écouter, que nos langues nommées puissent te glorifier en ce moment. Nous te prions, Dieu, toi qui nous aimes et qui continue à nous aimer, que tu puisses demeurer avec nous dans ces rassemblements, que nous puissions t'écouter, que nos cœurs soient ouverts à t'écouter et à t'accepter au nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sope to pesbino mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Onete zali ngolu. Kozala na zinga na présence na kolo. Amen. Tangi na mukanda ya Actes chapitre 14. Wana verset 8. Kuna balobi ete ezalaki na mboko oyo Lystre. Kune pa inini mutoyo abukana makolo. Mutoyo atambolaka te ye atelemaki pa telemi na atambolaki. Wana balobi ete kuna na Lystre ezalaki na mutu moko oyo azalaki mokakatana. Boité de naissance. Banda ya botama atambolaka te. Qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Alléluia. Amen. Ye azalaki na rassemblement. Oui. Bazali koyoka epai nini molimo ezali koloba na lingomba. Paul fixant les regards sur lui. Wana Paulo atali miso na ye. Amoni ke azalaki vraiment na kondima pona bikisama. Amen. Il dit d'une voix forte. Gangi na mungongo makasi, lève-toi droit sur tes pieds. Amen. Amen. Yo telema na makolo na yo. Pe il se leva de bon et marcha. Pe mutu wana tambolaki. Lelo tokosola mpesi épreuve ya kondima na biso. Amen. Amen. Touti na épreuve. Mwete bana nyonso tu batangaka basalaka nini neti bauti osala examen d'état. Bazalaki na école, sima école. Faut basala test. Oui. Basali test, sima test wana résultat pe pesa maka. Amen. Amen. Et vous avez tout tanga kaka ti suka ba pesa ko diplôme te non. Épreuve ezalaka. Épreuve sala maka place nini cours ezali. Awa bazo solo na biso tina ya confirmation ya ministère. So nzamba atindi yo, abengi yo. Atindi yo, il faut apesa yo pe akokisa liloba na ye. Amen. Amen. Et vous allez gâter yo ka koloba. Non, Dieu doit confirmer sa parole. C'est-à-dire, oh nzamba atindi, il faut la confirmation. Ah, Paul azalaki kote ya, mutu azalaki na kati ya rassemblement, yoki. Et suka ika kwa nete nzamba confirma ki kaza kati na bango. Amen. Yangwana eza pe destiné na biso. Il faut que Nzambe asala. Parler de la foi, c'est bon. Amen. Amen. Oh, loba kaka pona wetali kondima, ezaki malamu, ezaki kitoko. Mais épreuve de la foi. O ezali leçon munene.
soki yo moko zali kobika kondima kamba kondima wana zali bapesa yo promesse promesse wana maintenant yo zali kozela yango wana meno zali kati na épreuve tant que sur latina na Abraham ezaka facile mais ezaki facile te pour Abraham déjà na 75 ans bapesa promesse eza difficile que yo kobota vino mboboti te 75 ans kobota te comme na 80 ans 25 ans ezaki na reçu comme qui est impossible amen Amen. Mais c'était une épreuve où il y a de la koleka. Yé mutaleki na épreuve wana. Mais ba misusu ba kobetaka lisolo. Parler c'est bon, mais vivre, c'est-à-dire biso pe to ko passer na ba épreuve ya makasi to komona yango. Parce qu'il faut nzamba confirmer parole na ye. Awa wana lingombo yo ya ebandeli, Bible lobete Paul tanga zalai koteya. Esuka ikaka na te lakisa elanda ki na bilabe. Comment on peut dire des signes. Il a accompagné. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er. Le les qui premier dimanche sur à moi. Pas ni tozwaka ba toliko uta na nzambe. Amen. Amen. On a biso alobaki pe ya pesi toujours ba instruction nzamba pesa ki. Ki mena fotomona. Toyo ki mena tomona ndenge nzamba zali ko sala. Amen. Ndenge na sala ki na mosakoli. Pe ya ngwende zo sala makala te. Amen. Kati na biso. C'est-à-dire tout na épreuve mena fotomona maintenant la victoire. Pour ya Golgotha mena ko kusema kati na biso. Na verset chapitre 10 ya Matthieu na verset 1er. Bible dit puis ayant appelé ses 12 disciples. Tant Yesu ya bengaki ba disciples na 12. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Alléluia. Amen. Pesi bango nguya ya kobenga na milimo mabe. Sima kobenga yo, sima yo koyoka liloba, il faut pas pesa yo quelque chose. Le pouvoir, wana il faut ezal. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire Nzambe, sima kobenga yo, il faut confirmer parole. Amen. Frère Branham Azawalo bete ngai na bikisaka na ngate. Mais c'est Jésus qui guérit. Amen. 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 Abi Yesu azali kati na biso yenda azali kosala makambo oyo. Pe biso pe na bipreuve touti, il faut maintenant confirmation exacte. Amen. Donc mona épreuve ngo ezala ini. Maintenant Nzambe il faut maintenant à réjouir ba cœur na biso. Amen. Amen. Comme si c'était à ces épreuves et bénédictions. Tout le monde a dit comment Jésus Christ est passé na Golgotha. Mais quand Simana yango ezalaki na lipambo. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Amen. Atine tekna. Kombo na Yesu Christ ma pipi na kolonio surtout esala nini ebuka. Ekita. Tout le monde a vu comment David Nzambe akopesa elonga simana ye mwana ne kobundisa ye ti Nzambe akozongisa na kiti na bokonzi. Mais il avait reçu déjà un message de joie. Amen. Que bato nyuso bazali kobundisa yo kuna bazali lisusu te. C'était un message de joie. Yango epesa mel biso pe lelo na tongo ke un message de joie. Amen. Que tolongi na épreuve. Amen. Amen. Pona nini soko tali awa pouvoir oyo Nzamba azali koloba de chasser les esprits impurs. Bat baza ko fabriquer yango. Ba guérison baza ko fabriquer. Ba infirmité ça même quoi pas comme ça même ba arrangement. Mutokomona ina vélo bonzoka tambola. Taba koloba mutu telema boya telemina vélo na e bat babeti mabongo. Nzoka ba yebi ye ke mama wana abukana makolote. Mais abalobi ete mutu wana zalaki depuis naissance na tambola. Nzambe confirmer toujours sa parole. Amen. Amen. Dans Mukana Marc chapitre 16, la verset 17. Malako. Marc chapitre 16, la verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tala bilembo. Oyo ekolandana na ba oyo bandimi. C'est des bisonne tozalia toyoki liloba. Amen. Amen. Tondimi yango tozwi libati sitisali tozali ba croyant. Katikati na Yesu Christ. Bo bandimeli Yesu Christ.
Obandimi musala ni asela biso na Golgotha. Tondimi pa ni pardon na biso euta. Tondimi réconciliation na biso. Tondimi ta sumba biso na makila na ye. Balobete biso pe il faut to landana. Basigne landana na biso. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais comme tango, il faut to bengana milemu mabe. Amen. Parce que le message de joie fiable, peut Samuel biso ke bolongi maintenant test na bino épreuve nzamba pesa ki biso. Tolongi yango. Ils chasseront à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parce que tout le monde qui est ensemble, il faut faire la différence. Fais ça entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. La guérison est belle, il y a le coup en ce jour-là, ils viendront devant lui. Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Mais pour les siens, après avoir passé dans l'épreuve, Oyo Yamakasi, maintenant il faut payer Samuel. Et payer Samuel bino déjà. Amen. David, kunasi olongi. Na mwana na yo, na bato nyoso bagi na groupe na ye, bango nyoso tu basidine ni bakufi. Un message de joie. C'est-à-dire, au long de l'épreuve, ataya abundaki se batu na ende tsango bazo bunda, ezakinde David ndazo bunda. Amen. Tango Yesu Kristo azalaki konyoka makuna na ekulusu, batu tuba abandonnaki ye, mais victoire ezalaki. Après épreuve, il faut toujours une bénédiction. Balobete, ba bénédiction wana ezali ete il faut nzambe azala kati na biso. Si na biso kondima ndenge tondimi, il faut vina biso maintenant sikoyo nkolo afungoli banzela. Abeti fwe landana menana makambo minene kosala. Mais kati na foi vivante ebite chez salami. Amen. Amen. Ezo dia kotonda kati na biso. À mon nom ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Amen. Déjà le message de joie et outi kopesa mela biso babiete pour le moment bomona. Tango bano komela bino, ce que moni ndenge o ezo sala mate. Lobete za ndenge wana. C'est pourquoi so kocha atana ba appareil na bino, obetika ka mission libre crefe lokomona mikolo yo ba kutela biso musala ni ndenge ni nzamba tambo asala kina frère Brana. Maladi ya koya, ekozala te ono ba pesika quartier vanda ka boite. Faut pas na quartier na avenir na kombo isike pa eloko no. Amen. 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 Na yebi mukomisi ba ibanga mutuka. Mutumoka ya lobio no ya mona kama makambo ebele amoni mutuka wana eza na njili balaxie kaka avenir mais numéroté te wana Saint Esprit te. Amen. Amen. Saint Esprit pesa na numéro na avenir na lieu esika wana tango kebo kokuta ndenge yango ezali. Amen. Amen. Soko mona makambo ba l'acception image ki bandi ko salama fabrication mso se komi bide ndenge wana te. Si vous avez été tokuka kosala nini kolanda to mona ndenge nzamba za ikosala to mona ki ba discerner zalaki dio to mona te mutakufa misu ba bondeli pona ye nano amona te banda bo mwana na ye afungoli misu. Amen. Amen. Nzamba afungoli misu. Et toi na maintenant ba biete ezali pour nous. Tu passais déjà une épreuve, maintenant c'est la victoire. Oyo nzamba lobaki yango fwe monisa. Dans Jean chapitre 14 na verset 12. Wana zakipe écriture wana prophète ayiko zango mingi. Jean 14 na verset 12. Abi en vérité je vous l'ai dit, sembo nazali koyebisa bino. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Alléluia. Oyo andimelinga fupasa la misalo ngai nazali ko sala. Et il en fera de plus grandes. Awasala pe makambo minene. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Ponete nazali kozonga pa na papa. Okai mukomso ndeko Frank Alba na Frank Alba qui était. Avant ma action ebanda, Dieu va me parler. Va nous parler. Puis là le but avec que ndeko vous avez vaincu. Alléluia. Épreuve na bino bolongi yango. Mais maintenant faut tala
pour bofa diable akotaka akoya créer makambo mususu oh non bobimisi ngolo wa te mais prophète asala yango so bandi ko bimisa leso ngolo to biso ndeko ce n'est pas ça. Amen. C'est pourquoi il faut bomona ndenge ni makambo ne zala ikosala ndenge ni bazali upenga na milimu mabe ndenge ni discernement solo zala ikosala. Amen. Et vous allez attendre de mono na ba TVT ndeko simba TV balobi boyo za na quartier. Ce n'est pas ça. Pour pas personne quartier na avenir et pas une précision. Voilà. Puis malade ni nous allez kobi. Amen. 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 Bena ndeko ba bien kuna quelque part na lemba kuna baba. Prophète mo bazala ki ndeko ba kotinda mu. Bango moko ba oyo beta masolo. Pas to vanda kiwana. Bakotinda mutu ba foyer après voilà vendre abo nous avons renseignement sur voilà. Ah faut alors boy. Souvent bazo salon na baser. Mukuta biso na betier bord moko bo fombongo bi. Biso to kotala kabi o likamu nini o bato ndengo bato nzambe soit dit. Mais tala ndenge ngombe tondi. Amen. Bakotinda bakende bo luka frère na biso tio. Tala condition de les andenge nini. Boy tango yawo yana lingomba bandi ko loba makambo yo mtu wana alobaki. Oh boy déjà tu vas l'enseignement. Ce n'est pas ça avec le Saint-Esprit. Amen. Le véritable, il faut battre mon yango. Kolo alobi na biso en vérité, je vous l'ai dit. Oyandi melingai fera aussi les œuvres que j'ai fait. Misalo ya zala ikosala. Yango abisaki tango bakangi Jean-Baptiste. Pataki na baduto tout ça. Bite boya kenko ebisa Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ayebaki te ya zali likomi. Mais pona baduto ya bato na mususu wana. Ndi bakenda ko mona Yesu Christ. Est-ce que toi le Messie? Alléluia. Amen. Puis à lui, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Amen. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Nous appartenons au Seigneur. Tout ça, il y a Sumba. Et tant que seulement, siffler Zakobeta, tant que bandit, nous allons lui appartenir. Maintenant, c'est Christ qui est en nous. Christ a zakati na biso, eza une espérance, eza elikia, c'est ça la foi. Si quoi etikale de biso to kota na ye. Nous devrons être en Christ. Unité wana ezali. Christ kati na biso, biso kati na Christ. Tokoma moko. Lingoma na Nzambe ebanda mena ko sala misala oyo nkolo alakelaki yango. Amen. Badba mona Yesu Christ kati na biso. Épreuve tozalaki na yango babete sili. Bondi mete bozui oyo nkolo bo passé. Amen. Amen. Moni na épreuve nyonso tu va bana ba utezo examen d'état. Esengo ezala. Parce que yo passé olongi. Mususu tomoni azwaki ta ke komi bwaka mibomi. Pona nini kaka zwite biloko ya moki. Mais nous avons vaincu l'épreuve. Première épreuve ba pesi biso. Si quoi nkolo abete je vais m'identifier à vous. Pour mona ki nazali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Amen. Na mukanda ya baebelo Hébreux chapitre 13 na verset 8. Abete je suis le même. Ya bongwanité. Hébreux 13 na verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Christ azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Oya sala ki lobi yango moko pe azosala lelo yo. Amen. Abongwani te. Ndenge moko asala ki na mosakoli, ndenge moko pe fa sala na biso. Amen. C'est pourquoi okoti otali. Pone te tango makambo ko banda yo oyeba. Po moyina yaka ko profiter. Ayele o makambo ndenge mususu. Yo déjà na image. Iza image wana ezali katikati na parole to mona kiango. Zamba yebi biso dès avant la fondation du monde. Mais où ezali consécration, comme ça doté ya kangwa consécration. Tu allais consacrer dès le ventre ma maman na biso. Nous sommes déjà consacrés. Alléluia. Pona ko salela ye. Yango pour la lobaki ete wana tangu na ngai ekoki oyo ya consacrer kinga uta libu maman na ngai.
abengaki ngai. Amen. Amen. Abengi ngai pona maintenant sala ni nakoka kosalela ye. Mais avant na tumonaki ete ba école ezalaki mibale. Paul d'abord abandaki na école moko oyo ya mutu esalaka. Parce que Nzambe, le diable ya utilisaka mutu, la tête. Dieu utilise le cœur. Amen. Amen. C'était des écoles. Yango épreuve oyo maintenant epesameli biso école mususu wana bango baza na yango te. Et déjà baza déjà na ndenge bataye makambo na bango. Tout côté même na internet okomona ete ba fabriquer ba ndenge bango ba terme Saint-Esprit, ba komi ba livre. Ndenge ya kozwa molimo sant, ndenge ba kopesa batu chaque année bat bazokana waka molimo msa. Oye ba pesi lobiso ani wane zongo zwi misusu mikolo nyos ba bondelaka pona yazoka molimo. Amen. Amen. Azaki d'abord na école wana Paul. Avant mona makambo nyonso pamba akota na école à Jésus-Christ. Na Acte chapitre 22, na verset 3. Acte 22, na verset 3. Alors, je suis juif. Wana Paul a dobé ngai na elimu Yuda. Né à Tarse en Cilicie. Botami na Tarse na mboko na Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel. Alléluia. Bete na poli na mboko. Puis mutalakisaki ngai c'était Gamaliel. Donc Gamaliel wana c'était un grand professeur, un rabbin. Mutoma yele. Aïbaki la loi, un pharisien. Alléluia. Amen. Un pharisien. Yaïbaki makambo. Ebele, azaki docteur de la loi. Neti Nicodème. Abite na yekolaki na makolo ya mutu wana. Bango promesse oyo ya libati molimo santo, bango bazaki déjà fabriqué, bayebaki yango na ndenge na bango. Komona boye babwaki leo veste okwei. Ndenge baza ko fabriquer, des fabrications. Biloko ya edingo yana bakoti yango tina makambo Nzambe. Basalisaka Nzambe te. Alléluia. Amen. Basalisaka Nzambe te. Ko fabriquer ba miracle te. Ko fabriquer ba parler en langue te. Ko fabriquer te. Amen. Mususu balobi ba porter en justice ba yokanaki a ressusciter moweyi. Mutasa nita kufi bapesi yaki soki eloko nini neti badroge mutonga kufi batie na serikali na église balamusie to yaki kuna na Cameroun. Mais lelo mutu wana lobi badroit ne bapesaki yango te, il faut akende kofunda. Amen. Amen. Fabrication sur fabrication. École à Gamaliel. Amen. Amen. Paul alobi nazalaki na école wana enseigné par Gamaliel, un grand. Mais à cause de Christ namona makambo nyonso pamba. Amen. C'est-à-dire école oyo moi ba fabriquer makambo na ndenge na bango. Terrible. Nani bana bayebi yango bango nyo bataba John boyebi ekune pa inini bana bazaki na terminiswa. Ba prophète yango bakoya wa. Mais makambo za koloba di jamais vu. Po ya kiso ba kende ba yigna no wana ba pemi bandi koloba. Mais mutu azaka ya mutu. Maliki bakolakisa kokosa na mona ata mususu abeti mususu bor moko boye kaka wana. Oto moni obo mama oyo. Mususu Giselle kutu mwana batawiti na mobali na pota yali bango babambi mbala moko eloko. Bana babite batu wana c'est ça. Alléluia. Amen. Heureusement yepe azaki oyo asieda ayibaki makambo wana abite binoti. C'est ça. Fabrication ya Gamaliel. Paul habite nazaki na école wana. Bien enseigné par Gamaliel. Première école to monaki. Mais il y avait aussi une deuxième école où il faut tanga. Alléluia. Il faut tanga ko peso épreuve ya nkolo okwa ko réussir. Na mukanda ya 2 Samuel chapitre 12. Na verset 25. 2 Samuel chapitre 12. Na verset 25. On a même na verset 24. On va au solo là, na tina ya naissance ya Salomon. Amen.
Bite David azalaki un prophète, yemoko papa na ye azalaki un prophète. Ba loyembo nyoso tuana Nzambe azalaki kosalela ye. Katina azalaki un prophète. Ta mwana ne wana botami. Pe David ayibaki te mwana azali destiné. Alléluia. Nzambe alingi ye. Azali préféré ya Nzambe. Na verset 24. David consola Bathsheba. Wana mwana na elle bosa uti ko kufa. Mwasi wana Bathsheba. Sa femme, wazaki mwasi na ye. Et il alla auprès d'elle, et coucha avec elle. Puis, avant de mwasi na ye, elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Alléluia. Botaki mwana na ye wana, comme na ye Salomon. Et qui fit aimer de l'Éternel. Alléluia. Mwana nzamba alingaki. David a dit, mwana nzamba alingi. Amen. Mais maintenant, il y a un verset 20. Il les remit entre les mains de Nathan le prophète. Alléluia. Pour l'enseignement na ye. Il n'y a pas de Gamaliel. Daniel Azalaki, David Azalaki, un roi. Batomaël Bazalaki, ba professeur Amnel Bazalaki. Mais pour l'éducation à moi na ye, il a choisi un prophète. C'était aussi une école. La Bible dit, il est remis entre les mains de Nathan, le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Dija à cause de l'Éternel. C'était un enfant. Nathan appelait comme Moana parce qu'il était préféré de l'Éternel. Agi, Nathan, yo prophète, enseignez moi nous. Pour moi, nous, avons destiné. Là, vous avez mon compte. À cause de n'importe quel enseignement, il faut un prophète. Amen. 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 Comme nous aussi, nous sommes enseignés par un prophète. Amen. Tout le monde n'a n'importe quel enseignement. Puis au moins, il a soukete Salomon, prophète de l'accès Makambobele. Tant que Zamba tu yaye olingini na bisi Nzambe. C'est l'enseignement dans joie. Nangi biloka mukilité. Amen. Donne-moi seulement la sagesse. Amen. Voilà. Ah, kolo atali babi mwano yo alongi test. Amen. En dehors de sagesse, je vais te donner l'argent. Je vais te donner ceci. Tout ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Amen. Parce que moi, nous était enseigné d'un prophète. Ce qui m'a dit prophète dans Nzambe, il dit que c'est la bouche de Dieu. C'est-à-dire, moi, nous avons enseigné par Dieu lui-même. Et David a dit, n'a pas pensé n'a pas n'importe qui. N'a pas pensé na docteur Moko Songoloti. Et nous qui sommes enseignés du prophète, les fils du prophète, bateau il va venir dans l'école, il y a prophète. Amen. Amen. On a appris aussi beaucoup de choses. Toyoki makambo belé. Mais tu passé aussi na test. Nzambe a confirmé que maintenant bolongi. Mina bo banda kotala ndenge nini ngana zayi ko sala na tango parce que kala mingi te il faut na sala na bino pe ndenge wana. Amen. Mais déjà le test est passé. Maintenant c'est un message de joie. Amen. Fiable au menezali que maintenant bozana isengo te maintenir comme tango na biso. Amen. 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 C'est le temps de Dieu avec le peuple de Dieu. C'est maintenant le temps où Seigneur a le bête comme temps on a bino victoire. Alléluia. Parce que bino bo vanda ina makolo ya prophète. Amen. Vous allez koyoka ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Voilà. Vous fabriquez le côté. Mais ça là il passe pour Abraham. Yo ente zaki facile tant yo passer na épreuve. Oyo Abraham a passé qui na. C'est facilité. Kono banayo eza bien. Ko parler sur la foi Abraham asalaki mais comme la yo. Amen. Amen. 65 ans leki. Donc 75 ans. Espoir eza nango so. Babite ceux qui eloko wana eza ko sala matena bat ba komi ko seka. Ouais. Amen. Amen. C'est-à-dire au comme eloko e komi ko sa netine cho kufi. Lisakoli oye ko kisamite za lo wa muta kufi bandiko pola. Et bandiko bimisa solo. Batu bako tala wabobe. Oh, tala kokoya. Ako lembate. Aïe ne sombaka bilambaka tombola keke obwe de mwana kobota. Ce n'était pas facile. C'était une épreuve. Amen. 85 ans espoir coûte sili nango. Mais Nzamba bossa nakate. Amen. 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 C'était une épreuve pour sa foi. Amen. À imiter l'autre mon côté. Malgré moi si na tindie kende boye zo moi si mususo boye na boye men kola lo bagete avec yoka ka koko.
Tout le monde a une épreuve, wana, to yago yekola étude na biso bandaki yango sur Jean. Na mukanda Jean chapitre 11. Wana ezalaki d'abord na vie oyo ya Lazare. Amen. Amen. Jean chapitre 11. Voilà d'abord wana. École mobimba ezali katikati na bisakoli oyo. Na Jean chapitre 11, ce qui to bandi yango na verset 1er et qui est na verset 46. Ah bah oui, donc épreuve oyo biso to passé yango pe oyo esika oyo bato bandimelaki Yesu Christ, famille oyo endimelaki Yesu Christ. O bazali na école ya prophète. Amen. Parce que Yesu Christ yemo azalaki prophète. Depuis Deutéronome, Moïse alobaki ete l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Et le véritable prophète là c'était Jésus-Christ. Amen. De kuna komaki na mukanda ya Actes des Apôtres. Et Yesu Christ yemo azalaki mosako. Azalaki komona. Azalaki koyeba makambo. C'était lui le prophète au singulier. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1er, la Bible dit il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Alléluia. Amen. Mutu moko azalaki wana nani Lazare. Lazare azalaki na famille na ye, famille bazalaki enseignée par Jésus-Christ lui-même. Marthe na Marie. Bazalaki na école na ye. Et ce que tangi okomona ete babi ete Jésus aimait Lazare. Azalaki kofréquenter famille wana. Na mukanda ya Luc chapitre 7, tokozonga wane pa tozali me tokende nano. Komona na Luc chapitre 7, na verset 36 à 48. Luc 7, 36 à 48. La Bible dit la pécheresse est pardonnée. Amen. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Babete pharisien moko ezalaki Simon le pharisien. Abengi Yesu Christ aliana ye. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Wana Yesu ayaki na kati ya ndako wana pa fandi. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Amen. Amen. Mwasi oyo yazalaki mwasi na masumu. Azali katikati na ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens, il apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Ayoki ke Yesu Christ azalaki wana amemi moi vase na ye na mafuta vraiment na ba parfum en solo kitoko. Et c'était derrière au pied de Jésus, il pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, il dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. A combien n'a pas d'autres kola Yesu Christ? Aïe, ben Yesu Christ est un prophète. Moi, je suis allé à quitter na makola Yesu Christ. Azali kolela. Azako sukola écoute makolo na ba larme amisu na ye. Kola lobi yoka ye Simon. Oh Simon azalaki les pharisiens. Soko azali prophète fallait y quel genre de femme. Aïe, ben moi si wana azali moi si abo moimabe. Na verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, wana Yesu Christ ayo azui liloba pa yebisi. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Yabi maître, par, répondit-il. Amen. Amen. Directement, Yesu a discerné. Mutwana zako yine mbimaima. Mazongi sele menali liloba. Yozo imaima likolo na mwana mwasi oyo. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devant 500 derniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il est remis à tous deux leurs dettes, lesquels l'aimera plus. Abi yo zana nyonga mutu. Okuna zana nyonga $100, omusu zana nyonga 10. Tangu bayi babi mutu adepsa iba ngombongo ke. En tout cas, tuana makokia kufuta. Mutu na bibo nyonga na bino mimbale esili. Voilà. Oya kosepela mingi nani? Voilà. Yesu atunye mutuna. Simon répondit, celui je pense auquel il a plus remis. Abi mutu azaki na nyongo ebele. Voilà. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Alléluia. Amen. Yo vraiment longi. Puis se tournèrent vers la femme.
il dit à Simon, vois-tu cette femme? Au moins, moi, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Moi, je suis allé kolela. Alobi kutelo côté, n'a pas si on y asala. Amen. Amen. Asukolinga makamka. Pena suki na ya pangusinga. Tu ne m'as pas donné de baiser. Amen. Obenga y mettre, non? Mais au pesinga maïkoutute, au pesinga koutata baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de baiser les pieds. Moi, si yo. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Yo honoré ngate. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Parce que naibisio lokola mwasio ya salio masumune mingi elimbisami. Quand il a beaucoup aimé, pour être ya lingaki mingi, alingaki ni liloba mingi. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Yo mutoko mone tozana na masumute. Amen. Amen. Balimbisio kama mwa masumu wana, mais yo goza ne sengote. Voilà. Mais muto ba yokite azamana saka masumu. Tout le monde est gaza pécheresse. Ayoka il parlait de Jésus aye. Nebisi binote mwana mwasi oyo na masumu ne mingi alimbisami. Amen. Voilà. Ceux qui étaient à table avec lui, et au verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Yesu Christ mwasi wana yo masumu na yo et limbisami. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, bao bazaki na mesa na ye bawandi koloba bango moko. Qui est celui qui pardonne même les péchés? Alléluia. Amen. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. 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 Kondimana yo ebikisi yo kende na kimia. Amen. Amen. Et c'est cette femme-là dont bazako lobakuna ndeko ya Lazare, yewan, oya salaki na Yesu Christ. Azalaki mutu masum, bitaka koti na école à Jésus-Christ, il s'est repenti. Et Jésus Christ a limbisi masumu na ye. Comme biso, nos péchés étaient pardonnés à Golgotha. Amen. Toyebi yango, zala na kondima. Pas si moi je suis ta foi. Kondima na yo. Parce que tu as beaucoup aimé. Il a aimé quoi? La parole. Amen. Amen. Il était au pied de qui? Des prophètes. Dans Mukanda, il y a Luc chapitre 10, verset 39 à 42. Tout ça, na lisolo ya famille wana d'abord bazaki na lingomba na Yesu Christ. Luc chapitre 10, verset 39. Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, ils entraient dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Alléluia. Amen. Wana Yesu Kristo azali kokende kotambula. Azali koleka. Mwabite mwana mwasi o Marthe. Ye ayambie na ndaku na ye. De balobite lelote Yesu Kristo azali kobeta na mitema na biso. Soki fungoli mutema akokota. Amen. Amen. C'est l'enseignement que nous recevons. Soki ofungoli mutema ondimi Yesu Kristo. Ozwi libati na kombo na Yesu Kristo. Yesu Kristo akoti mena na mutema na yo. Mena ye akosala ete yo menoko takati na ye. Amen. Pona makambo ebanda. Amen. Amen. Récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Alléluia. Amen. Yokali cela mwana mwasi o Marie. Yazaka na makolo na Yesu Christ. Koyoka liloba. Dans l'école de Jésus-Christ. Dans l'école du prophète. Amen. Voilà. Amen. Amen. Comme biso tokangami toyeko yoka toujours ce que l'Esprit dit à l'assemblée. Amen. La Bible dit, Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Wana kola lobiete na. Mais yebisa tande konanga yo ravanda ga yo kakalelo. Bakoko ya kosali sangaite. Le Seigneur lui répondit, Marthe,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Amen. Marie a choisi la bonne part. Amen. Donc, Marie de Magdala, à qui balimbisa qui m'a soum. Alléluia. C'était cette Marie-là, la pécheresse-là, qui aimait beaucoup, écoutez le prophète, qui était toujours auprès du prophète, pas auprès de Gamaliel. Comme Salomon, Azaki toujours dans Makolo, il y a prophète, Nathan. Un homme enseigné d'un prophète. Azali différent. Oui. Il est pardonné par les péchés. Parce que ces multiples péchés lui sont pardonnés. Amen. Amen. Cet homme qui a beaucoup aimé, et comme cette femme qui a beaucoup aimé. Tozongi na Jean pas toi là tobi te pone te leçon munene zaliwa. Voilà na Jean chapitre 11 dans verset 1er. Il y avait un homme malade de Béthanie, village de Marie, Marie de Magdala, et de Marthe, sa sœur, et pas une Yesu Christ azalaki kokende mingi. Bato bazalaki bien enseigné. Et Jésus-Christ était le prophète. Amen. Amen. Le prophète au singulier. Bato bazalaki na école ya Jésus-Christ. Na verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Amen. Mario bazali koloba oyo wana nde balobete oyo azali kolela na misu na Yesu Christ. Nanda kwa pharisien wana le Simon le pharisien. Amen. Amen. Oyo azali kolela, oyo azali ko balobete mwasi ya masumu. Une femme pécheresse. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Wana Lazare azalaki kobela. Bino boyebi histoire wana sobo tanyango malam dina suka. Amen. Amen. Ti moko Martha ye abino mokonzi. Batindele maloba yote en tout cas tozana problème. Tozana problème awa. Nani Lazare aza kobela. Yesu Christ ayoka yango mais asali sambi. Amen. Azali na posa ya guérison ya malade. Sambite ayeko kufa. Et malamotanga kufi Yesu Christ aye. Tuko kichwana ba webite tamoko Yesu Christ batuni mebe ndenge nini kuna ya bino Lazare dort. Parce que cela qui est très bien tena ba discipline. Alali ya. Mais soka alali mutsoka alali ezapona récupérer akobika naye. Il y a vu clairement que il est mort. Amen. Akufi. Parce que le bete olali azo comprendre batu ba comprendre te. De quelle mort il parle. Parce que kufi za ndenge mibale. Ils na kufa soko kufi, ils permettent yo obima kaka na nzoto yo pour se préparer pour l'éternité. Amen. Amen. Mais kufo yo menamba ko la mort de l'âme. Et vous savez maguna la jugement des trônes blancs. Ceux qui tamba ko juger yo kombo nezati na livre de vie. Yebete âme na yo ko sala nini ko kufa. C'est qui est voué à la destruction. Amen. Tout le monde qui a été enfer éternel les alagati. Oui. C'est-à-dire yo oko exister les sous-soutés. Mémoire n'a pas allé effacer. Oublier. Bien la seconde mort. Mort elle bosse ça jusqu'au changer une adresse. Na longwa wa mena na mova en France. Bien tobi ka beaucoup tan. Amen. C'est-à-dire au kufite au continuer. Yesu Christ maintenant ayeba ki ngabita akufi. Maintenant na besoin alali. Non. Maintenant tangoye a commis maintenant devant famille. Abi Marthe, Botier et Wapi. Voilà. Ok, ça fait déjà 4 jours. Alléluia. Azobi misa déjà solo. Il est déjà en décomposition. Espoir des ali sous-souté. Ezalaki épreuve. Alléluia. Lazare azalaki vraiment comme une promesse autozabiso tozakozela. Espoir des ali sous-souté. Beaucoup travailler na bateau yo, ozomonet bango baza ko fabriquer baptême du Saint-Esprit na ndenge na bango. Bazo créer biloko telle façon que batba landa bango. Yo soko lobi na bango te attendez. Alléluia. Dieu nous a dit d'attendre à Jérusalem. Amen. Bango baza kondima. Mais tala bato. Ils n'ont rien. Car bazela kaka. Na promesse comme ko bimisa solo. Oui. Amen. Parce que Lazare sentait déjà mauvais.
wana interprétation yaki ebele na ba pharisien bazalaki watango baye balobi metala mutango famille soi-disant alingaki makambo eza kuna azo intervenir te. Mais dans Jean chapitre 11 na verset 15. Jean 11 na verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alléluia. Abite na tina na bino, ngai na sepeli. Esengo na ngai zalaki te nazalaki wana te. Po makambo otango kosala mabino bondima. Amen. O na ebisaki bino ka kufaki. Aza muta mokufi. Mais tokeya na kolamusa ye. Je me suis réjoui pour n'être kondima na bino eleki na épreuve. Bomonete mutoyo malgré umeli na kopola. Abandi ko bimisa solo. Mais tokozongisa ye na bomo. Amen. Ezaki nde esengo na kolo. Neti lelo esengo ya Nzambe ezalete biso tozeli pe mingi. Alléluia. Amen. Tozeli libatie mo santo mingi. Amen. Abete maintenant et comment même ko bimisa solo mabe. Lazare azawa pa. Abandi déjà kopola. Espoir ezali susute. Ndenge Marthe alobaki. Mais il dit à Marthe quoi? Marthe, je t'avais dit quoi? Si tu crois. Amen. 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 Ce qui est au condimati verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour Nzambe, tant Nzambe azalaka na tante. Son nom c'est le Je suis. Amen. Na tangu na ye. Habite maintenant comme tangu maintenant, soni na bino elongwa. N'étais-je pas dit, yo vané na makolo na enseigné qui yote, que si tu crois, tu verras. Amen. C'est-à-dire, il faut que kondima na biso zalaka te kondima ya lisolo, maintenant Dieu veut que tout le monde a. Amen. C'est pourquoi bandi ko laksa biso na bite, bon mona ndenge na na sala ki na prophète. Et cette vie-là, et maintenant, nazo sala mona bino. C'est déjà un message de joie. Amen. Abete, ici, moi je me réjouis. Na sepeli, ponete maintenant bino, kondima na bino mena eko kola. Amen. Amen. Bon monete, et loko ezali impossible. Bocheye wapi. Webi de se kweza ndenge mibale biso yo tokozala changer. Amen. Amen. Et tokei na gloire. Mais ba o emso mo toujours na première résurrection ba kotikala. Bible lobete l'esprit de vie ekozonga kati na bango. Un esprit de vie. Ba kobima ndenge bazala ba oza changer ti. So kozala ki John okobima ka John. Na nzoto na yo wana. Mais okoti na millénium. Amen. Amen. Mais nous serons changés. Nous serons comme lui. Amen. Quand nous serons manifestés. La puissance de la résurrection. Bible dit maintenant tu boche wapi. Na sepeli ponete kondima na bino mena eko kokisama. Amen. Amen. Espoir parce que tant bango ya albesongo que Lazare a kufi. Bango tu baninga na kiti. Ezaki nde sengo ankolo. Ah, c'est quoi que ndeni? À part Thomas, ba bipa fika bango Thomas. Na Marthe nde ba ina mwa doute muke. Thomas tango balobete, Yesu alobi to kende. Bokende do la sanga epa ne bo tchaki ebembe. Thomas alobi ah tango ekoma kuna tango mususu. Batu ba ko tomboka, bandi ko beta ye babomie. To kende ka biso tutokufa naye. Amen. Amen. Abandi ko duta mais to kende quand même. Mais ba misusu bazali na ona kimia. Marie était très calme. Yepé. Aïbaki était mouto yo. Prophète yo. Professeur nangayo ya prophète. Ba enseignement na ezaka toujours oui et amen. Amen. N'a pas douté. Marthe ndo kende mkabi Marthe, est-ce que je t'avais enseigné? Na l'exa kioni. N'étais-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Amen. Kota la te ka bandiko pola. Te kota la te to umeli mingi na promesse te. Bokende bo fungola ekuke. Amen. Et tant que kuna mena il dit quoi? Lazare sort. Amen. La Bible le dit Lazare est sorti. Amen. Amen. Dans verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Moni mutuana bandai kopola abimi. Et la kai pour la kate. Amen. 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 Yahumba bisaki abo akuka lobakite bota la kaka. Ce que Koumela et Kokokisam. Maintenant, Dieu nous a donné un message de joie aujourd'hui. Amen. Abete menabolanda kaka. Pour n'être makambo comme maintenant, j'ai libéré des dons. J'ai libéré des bénédictions. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Amen.
Amen. La puissance de la résurrection. Maintenant, c'est notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant des peuples bénis. Amen. Beaucoup de monde est maintenant que l'or, l'argent appartient à Dieu. Amen. 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 Dieu va confirmer maintenant sa parole. Maintenant, Dieu veut confirmer. Je vous ai envoyé, mais voilà les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Au comélata breuvage mortel. Et que ça le l'autre côté. Amen. 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 Pour qu'on ressuscite Bakoufi. Maintenant, l'épreuve de la foi. Nabino bolongi. Et quelqu'un maintenant beaucoup en action. Et pour beaucoup en action, pour banda kotala. Nicolo d'abord, ndengi na sala kina mutuana. Ou azola qui échantillon. Amen. Comment était le discernement? Comment les gens ouverts la mise sur bate fungwami? Pour ne te tangue ko banda diable a koluka kota. Amen. Amen. Oui, que yaki na parmi ba réformateurs, na bandi sur militaire. Diable a yaki pe ya Monica. Non, c'est moi Jésus. Yo Jésus a la lati déjà motolé na ye, pas lati sentier. Il y a le vite. Et comment mettre c'est nous les saints. Bisonde to lati se motolé. Comment yo so lati motolé? Amen. C'est-à-dire ayeba ki ba écriture te o ya bimelinga zali yete. Ba pia lati pe lamba apembe. Itango chasser amoni ba panza na komi mibali. Ba chasser ati alimwe. C'est ça, il faut avoir le discernement maintenant. Amen. Amen. Peut-être eloko yo promesse e wumeli mingi wana. Mina Zamba libéré. Amen. Oui, bandaki ko bima déjà solo. Oui. Amen. Amen. Bible dit comment maintenant une bénédiction. Lipamboli. Dans Jean chapitre 12. Tozaka kawan. À partir du verset 1er. Yohan. Jean chapitre 12, na verset 1er. Wana ba oloba sikoyo arrivé à Jésus Christ na Bethanie. Jean chapitre 12, na verset 1er. Ce jour avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie. Jésus Christ, 6 jours avant la Pâque, a commencé na mboko Bethanie. Où était Lazare qui l'avait ressuscité de mort? Alléluia. Amen. Et pas ni Lazare. Azalaki, oh Lazare Sekusaki. Là, on lui fit un souper, parce que c'est loko yakolia. Marthe servait, toujours Marthe et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alléluia. Oh yo loka kopola wana. Oh ya kufaki déjà. Ezalaki maintenant une bénédiction. Donc Yesu Christ akoti batu ba ye kaka te pona omona Yesu Christ ba mona loko epola ki komi na bomoi. Amen. 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 Maintenant, la promesse était devenue une bénédiction. Et loko eumela kiwezela kubimisa solo. Dans verset 9, la Bible dit une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie. Bayou de belé bayo kite Jésus Christ à Bethanie. Et là ils vinrent non pas seulement à cause de lui, bayeka kate pona bamona kaka Yesu, Amen. Amen. mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Amen. Maintenant, Lazare a commencé obligé de benga bat. Amen. 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 Oyo promesse umelaki na kunda. Tango zibo moi, c'était maintenant une bénédiction. Amen. Maintenant, les gens venaient. Amen. Amen. Pour nous là maintenant, comment sera la puissance de la résurrection au milieu de nous? La Bible dit maintenant c'est le moment où les foules vont venir. Amen. Merci. Amen. Amen. Cette bénédiction va appeler beaucoup de gens. Baya katikati na liloba. Parce que nous avons espéré contre toute espérance. Depuis combien d'années tozelaka lipambo liwan? Batu balobi etetala batoyi. Tuko lingi yaka ipana biso komona chaque année bazo bati batu na molimo sana. Po bango moko ba fabriquer. Ceux qui n'ont pas l'église de réveil, Mykolonios, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais quand maintenant le véritable sera là, et loko e umeli, et zoni zako bimisa solo, et zibo moi, kati na bino, yango ndeko komba obligé ya kubenga bato. Amen. 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 Amen.
Ce que nous attendons là, Voilà. c'est une bénédiction. La Bible dit que Abraham avait attendu contre toute expérience. Amen. Amen. Donc, ye na kondima na ye. Na tolobaka Abraham, mwana wana Isaka monana. Mwana wana Isaka monana ezalaki koumela. Tant mwana wana abotami mena ekomaki sikoyo so Abraham te. Amen. Oui. Batbande ya batala Isaac ngo azandengeni. Est vraiment mwana oyo na koko ya boti. Eli azalaki nango tina 99 ans, pratiquement 100 ans, mwana ya ekobima. Maintenant mwana wana mena akomaki sujet ko attirer bato. Amen. Amen. C'est pourquoi on a l'obéité contre toute espérance. Ceux qui ont ndimi, zalaka na kondima. Dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, ceux qui ont kukuka, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Premier zaka kondima. Et la kaoto umeli nango kozela. Et la kaoto zela gala, kozela kaka. Pour le libérer yango. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Alléluia. Où ils allaient qui Abraham a espéré qui contre toute espérance. Batouba finga, basala ceci, non. Il crie en sorte qu'il devint père d'un grand membre d'un grand nombre de nations. Alléluia. Na kondima na ewana, batouba yaki so ebele. Akomi papa ya mabota ebele. Parce que réellement, andimaki, contre toute espérance, nous aussi, te oumeli na kosela. Amen. Maintenant, qu'on a le bête, épreuve, ya fois na bino, vous êtes bénis maintenant. Amen. C'est notre temps. Tobani maintenant musala. Mais, botala nanu, ndenge makambo zalaki koleka. Ponete lobby, beaucoup kakosala makambo ndenge bino bolingite. Car Abraham, qui espérait contre toute espérance, à Longi, il est devenu père d'une multitude. Nous aussi, maintenant il n'y aura même plus de place pour mettre les gens. Amen. 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 Croyez cela. Amen. De tout votre cœur. Amen. Dieu confirme toujours ses envoyés. Dans Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Yo osa le forte, oh même mutuna. Non, Bible bit nkolo. Jean chapitre 15, verset 16. Habite, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bino nde boponi ngai te. Mais moi je vous ai choisi, ngana poni bino et je vous ai établi. Pengane na bino. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Amen. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Atinde bisoto kukakubota bambuma. Mais on peut fabriquer mbuma ngote. Amen. Amen. On peut benda na makasi te. De la suite ya lebete frère na sina sensibiliser bango nyos. Mais ezatango mena molimo akosimba mitema na bango. Amen. Lui-même va les amener. Parce qu'on leur dira que là, et l'eau qu'on est bandé ikopola, et zubomoi. Amen. Maintenant ils viendront voir. Et l'eau qu'on est pola qui va ezanani, pemeni na Jésus Christ. Amen. C'était la promesse. Amen. Amen. Je vous ai établi pour que vous alliez et produisez des fruits. C'est-à-dire, moko nabiso, moko lingo lingate, tu dois produire maintenant. Amen. Ça ne serait pas vous. Quoi? Mais les gens verront que l'eau est pour là qui est suivi. Et maintenant, on viendra avec les parfums. Et vous assurez à Kopolate, il veut être tango à côté qui n'anda quoi Marthe, deuxième fois, bah, misa iso parfum. Amen. Et ça, ils sont le soir à Kopolate, le parfum d'une bonne odeur, solo malam. Et l'eau qu'on est pour là qui est comme il benda solo malam. Amen. Amen. Le Seigneur maintenant dit que vous êtes un peuple béni. Amen. Maintenant vous allez voir. Beaucoup passer maintenant de la foi à la vision. Na Golgotha ya kokisaki déjà nyons. Abagite tout est accompli. Dans Jean chapitre 10, verset 10 à 11.
Jean chapitre 10, verset 10 à 11. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Moïbe yaka pona koiba. Égorger et détruire. Kokata mutupe ko bebisa. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Une vie en abondance. La Bible dit que tes multiples péchés ont été déjà pardonnés. Amen. Là, God. Parce que tu as beaucoup aimé. Parce que tu as aimé la parole. Oui. Amen. Maintenant, c'est une bénédiction. Amen. Premier soin, maintenant, il faut voir seulement comment ça. L'initiation menée comme une pratique. Amen. Amen. Ils ont au côté classe, l'action théorie, tu mets tamu balobete kende na RVA, ou nous ça la stage. Au moins en théorie, ils ont une pratique. En fait, tant que maintenant, au Kobanda Moussala, on mélange les deux. Na pratique au yokalaki, na théorie au yokalaki, au yoka, au balakisaki, mais non comme un homme complet. Amen. À ce moment-là déjà, si tu continues un stage, ça dit que yoshi au longi, comme une finale. C'est déjà un message de joie. Amen. Abete naye que pour qu'ils aient la vie en abondance. Maintenant, c'est la vie en abondance qui doit nous accompagner. Amen. Pour les pamboliwana, c'est une bénédiction qui va attirer les gens. Bayabamona. Ezali nini. Kaka bayabamona Yesu Christ te bemba mona muto ya la kufaki asekwe. Et cet homme a attiré la multitude. Et maintenant Zamba lingete a bénir yo. Croyez de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Mais ça la fait premier pas. Si nous avons baptême, te kokisa liloba. Kozanga bénédiction yote. Tu yaka te pona ko se dépoumoner, non, nous attendions. Pour la Bible attendez à Jérusalem. Jérusalem où? La Bible dit c'est de Jérusalem là où sort la loi, la parole. Voilà. Et puis Marana Jérusalem. Amen. Amen. Là où il y a l'esprit qui parle, babete bozela. Ne soyez pas pressés. Il y a tellement pressé que pour pas passer quelque chose. Non. Attendez. Maintenant, le temps est là. Abraham Azela qui contre toute espérance, il a été béni. Il a été appelé père de multitude. Alléluia. Amen. Vous aussi qui avez attendu, oh, il y en a les pambolinayo, ils ont mis ça solo. Et comme maintenant une bénédiction, bandi comme ma parfum de bonne odeur. Mutuba tu besoin na parfum bazako pesa. Papa tela lipamboli yango eza ndenge nini. Et pas to bandaki wana amono ils chasseront les démons. Amen. 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 Dieu du ciel nous donne maintenant le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Tout sauf rien. Bébé, tes messages pour les élus. Alléluia. Amen. Bébé, nous avons été déjà prédestinés. Et ça, il est comme ma cité. Dende quoi le bagana utaka vraiment munga fula. Mais pour nani parce qu'il vient suivre la parole. Amen. S'il n'était pas l'homme, quelqu'un que Dieu connaissait. Pourquoi il y a un si côté? Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 4. Bébé, ces messages, ils apprennent à ponami, ce que Dieu a connu. Éphésiens chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Thomas na Yesu Christo, Nanzela, il y a volonté dans Zambé. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le beau Izalaki au Paul Azalaki côté. Il y a un monde qui était joint, au monde qui na Galate, chapitre 1er, verset 8, dans le but qui est. Au niveau côté, il y a un autre évangile. Kongai Paul n'a pays qui soit anathème. Allah qui l'a mamabé. Mais malheur de Paul, ce qui n'a pas côté évangile. Mais si nous allons prêcher seulement ce que Paul a prêché. Amen. Il y a un débat pour moi qui on a l'ol. Même au secola côté qu'on a tourné, bato Paul Bazali, oui Bazali. Ceux qui y a bango ba côté yanga pe ba kokota. Parce que j'ai prêché comme Paul. Ah Paul a le bien c'est par la volonté de Dieu. Des ambatines. Alléluia. Amen.
Il a envoyé même notre frère de ville en ville. Je t'enverrai. Ce qui Moutounzamba Tindi, avec quoi? La parole que le prophète a amenée. Amen. Et puis maintenant, nous sommes assis sur les pieds. Amen. De Nathan le prophète. Amen. Des enfants bien formés. Et aux fidèles en Jésus-Christ. S'il y a maintenant des fidèles dans cette ville de Kinshasa, c'est nous. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tikaite ngolu, pe kimia, et pe sabena bino, kouta na Yesu Christ tata na biso, pe kono na biso Yesu Christ. Au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ma pamboli nyos. Où ils allaient dans les lieux célestes en Christ, maintenant ils quittent Katinabis. Croyez cela de tout votre cœur. Et dites Amen. C'est pour vous, frères. Le temps est là. C'est notre temps pour expérimenter toutes les bénédictions. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Makambo, tout ça, ils allaient pour les élus. Ils allaient dans les livres de vie de l'agneau. Mais les gens vont commencer à te suivre. Amen. Amen. Ils vont chercher à voir Jésus et les femmes les La Bible dit Lazare était avec Jésus. Amen. Et ils voulaient voir. Quelle est cette puissance de la résurrection que les gens là attendaient? La Bible dit, pour que nous soyons saints, déjà tu as dit, et irrépréhensible devant lui, devant Zambé, tu allais attendre l'issoumu mon côté. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il est déjà prédestiné. Masumu nabiso, eza lisusu te na misu na ye. Amen. Marie ezalaki avandi kaka boaza ko lela tes péchés te sont pardonnés. Mais nous à Golgotha, dit regardez Golgotha. Là vos péchés étaient effacés. Même si comme le Angola, ngazami na komisi yango pembele comme la neige. Amen. Vous êtes réconciliés maintenant avec Dieu. Et maintenant, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lui et son sang nous a rachetés. Alléluia. Amen. Du coup, maintenant, on a un stage seulement passé maintenant, voir comment ça se passe et entrer en action. Maintenant, les diplômes n'a pas été mon âge. Des bazouins, les kambangwe yé. Amen. Autres zelaki yé. Amen. Amen. Les autres sont tombés à court de route. Nous, on a résisté jusqu'à passer de la foi à la vision. Amen. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, dans verset 10, Paul a levé, je vis l'école de Gamaliel comme de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, dans verset 10. Afin de connaître Christ, n'ayez pas Christ et la puissance de sa résurrection. Tu es pas Christ na nguya ya lisekwa na ye. Yango eloko epola kiwana. Ezande nguya ya lisekwa. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Mais biswawa, puissance à lisekwa yo, ezako mema biso tous à la changer. Plutôt qu'il n'y a la gloire. Je vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Et loko ezalaki ya kopola. Mene zuivo moi. Babete longola yango mena biteni. Ibani mena kufanda na Yesu Christ zandi kolia. C'est ce qui va attirer les gens. Cette puissance de la résurrection tozeli longtemps. Maintenant, nous sommes en train de voir. Amen. Avec bon mot d'abord de Nasala qui est prophète. Ça c'est maintenant la pratique. Et maintenant vous allez entrer en action. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et soyez-en sûrs. Vous êtes un peuple béni. Amen. Amen. La bénédiction maintenant est pour nous. Alléluia. Dimanche prochain, tu vas frère Bono Lokola Zongi. Tu vas la Sainte Sainte. Amen. C'est aussi l'instruction qui nous a été donnée. Pour ça, là, il a.
On a vu baptême te azwa libatisi. Amen. Parce que yango balia kango kaka boite. To sala quand maintenant bientôt une année. Maintenant tu sala moi encore. Après si ma biso ko qualité ya dimanche, nous allons faire la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous allons nous réjouir à sa présence. Omonete yaza eko lia na ndaku ya ba mama wana. Amen. Et pas nini lipamboli epesa melaki. Et tout ça l'appelle lavage des pieds. Parce qu'ils ont 3 ordonnances sont zambatiques et les baptême. Ils ont repas du Seigneur et puis ils ont lavage des pieds. Amen. Tout le Lucati, le Mikolo, il y a quelque part là où il y a une piscine ou quoi. Tu peux monter manger les alliés. On était à tout bandiko bandimi bazwa libati, bazwa ngo le plus tôt possible. On était permettre bango bakokabo liana mesa na nkolo. Amen. Kalate Dipambulu et pour laki ekobenda bat. Amen. Pas que seulement bamona Yesu Christ, mais bamona eloko et pour laki ezibo moy. Amen. Et vous serez appelé Père de multitudes à cause de cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse dans le Seigneur de Jésus-Christ. Amen.